Bingi na bino bande ko balanzia menga makimbangu television bana tata molimo santo bana mama mwilu mama aboti Yesu mama mwilu oye masialo oye Yesu c'est la spéciale à carnaval marche de résistance pour benga ta marche de résistance pour se faire ni attaque to ko bebi saka misala mabe ya sata na pamba ke nguye tata molimo santo papa simoni kimbangu kiangani ezali katika biso bana elongo na menga makimbangu television bande ko balanzi tozali bongo na kati ya paroisse ya mofalo le frère au sein de la paroisse ya UPN esika bitoli ko mona préparation ndenge nini bande ko la biso ko tamsa kabisa longo ba gauche na ba flûtiste bango ne ba ko agrémenter kabisa bazali ko zongisa énergie comme que kolongo katikati ya musika UPN zo kena kasi ko bazali nsa pate faut pas recharger ma batterie yango ete to banda marche na biso yango longo na mo ko fita sana ni pati papa moi ali ko pousser kaka na tina ya marche oui ya solo mama journaliste ne bozali ko mona le tio kaka le c'est de revoir le bateau tio donc quoi tout quoi nous je peux pour ça fait très rare tata na qui ça se fait donc les autres sont yindi ça donc noele mudia tata fois tout fois tokozwa pe bongo ba image ya paroisse ya ozone sika soda papa ina ko maketi azali bongo ko travailler pour toute la ambiance ndenge ezali ko réunir na ba paroisse nyonso esika lingomba tata molingo santo ezali to moni pe papa soda na ngambo na ye mbote na yo elombe ya solo mwana mo kuseli lo babo na milimu évangéliser la musique été pour le Yesu et balé pour faire la Kiangani c'est que pour la biso dans les 25 mai 1916 les biso qui va charger l'évangélisation pour le dimanche fait ça le coup on a nzambe la biso c'est que tali ça ben mais ça les dates ya son oyo pour le Yesu ça va bien réglé mon paquet la data fois deux fois et le on a menga makimba mon télévision donc quand on a dit la bambate nzenzende lingio banda restons ensemble tous à péter casser partager kabola ça on va tomber balé Nzambe tata nkolo Yesu tata molimo santu
papa Simon Kimbangu Kiangani yonde oyebaka biso pamba te oyaka poete oya kolongola biso kati na molili moi engengela biso kasi papa okoti biso classe poete biso toyekola mabomba mina yo oyaki na nzoto oya loposo mwindo na elongi mosusu na kombo mosusu na modele mosusu yango wana papa biso nde toyebi yo olingaki toyeba yo kasi mokili eyebi yo te yango wana mokolo mwa lelo bilenge basi bilenge mibali papa tokotambola balabala papa tokokita na bakadam mituka ezali koleka bamoto ezali koleka biloko ya ndenge na ndenge ezali koleka eloko tosengi na yo papa esika yo nzambe ozali kati na bana na yo likambo ezali te yango na papa bongisa biso bana na yo tiela biso ba garde fou ndenge tozali kotambola nyonso oya moyini ekende mosika pamba te nkembo na yo yango nde biso toyambi papa kotika biso te longola nyonso ya bokeseni tala tozali bamama batata bajeune fille bajeune garçon bana mike papa tambusa biso gisela biso nzela liboso sima tiela biso baangelu bakengela biso soko komisa biso na centre d'accueil tokozanga te mpona kozongiselo merci nzoto na biso pesa yango bompikiliki nguya na yo elata biso ya molimo santu bolingo na yo tata molimo santu emonana nkolo yesu yonde mawa yonde bolingo na tina na bolingo na yo tondisa biso na nguya na yo okomisa biso tikuna na centre d'accueil elike na biso ete okosalela biso ndenge ezali mape bolingo bwa yo na kombo na bino basatu tata mwana pe molimo santu amen amen. Não,
Bechuan. Mobilier Montpellier. Ndio mambo mengi sana. Hebu na sasa lakini aje. Acha hivi tuna. Papa, vous avez il va mettre un autre.
Nasema mama. Mama e olibeba tala merci.
Bandeko balanzi menga makimbangu télévision tozali kokoba toexaki bino ndenge nini tozalaki na point de départ sika boye tokomi wapi na point de chute na point d'arrivée sika pi tokozwaka makasi oyo tata molimo santo azalaka ete alobaka ete nzoyi ata piqué ata akopike 10 personnes yambo ete fois zonga liboso na kati na ndako na ye tokomi na centre d'accueil bozali komona nsima ya mokongo na ngai ndenge nini nkangu ya bato ezali kokota bazali kouta de partout batamboli makolo s'il vous plaît bisika nyonso bauti na kati ya ba ville province de Kinshasa to yebongo makolo to si to komaki na kati ya centre d'accueil Kimangiste to konoka lokola mvula te tozali kokoba na kati ya ambiance ya Noël mbotama ya mwana na Nzambe Noël nde awa elongo to kozwa ambiance de l'ensemble nani ezali kolekela ya solo boko lemba na banda ko mbate to kotondisa bino na esengo po esika nyo ezali kiese na kiese sai na sai nde to tika la branche na menga makimbangu télévision pambate tozali na mobange na concert na suka juke kutu koloba te ekeye ezongi pambate kolo yeso abotami totika malamu na mabota na biso on se retrouve juste